Tindika TV. Papi Kamwasi, la mère Mende ya Fachi, la mère Mende ya ba Congolais, ba diaspora, ba oyo so balingaka changement. Naza muto ajale lote o batala ka émission nga depuis na banda na ba masolo ya IDPS, masolo ya base, bazo comprendre que on a toujours soutenu le président Fachi avant qu'il soit président de la République. Rappel Kaka, voilà. Pour battre quand c'est na banda qui lelo, na la flatteur. Et na banda on attend qu'on prenne Likemba, bon on a déjà boyé que Likemba pe. Oui, na banda tombe va na Augustin Kabouya ti pourquoi aux 1500 frais de transport. Bah me suppose rien. Voilà, et là qui tient le tout bana bana moi kala. Ata kala penate parce que IDPS mutuna histoire na ye mutuna bijou rakota, ba musuba kiti na nzela, ba musuba kiti na libongo et ainsi de suite. Voilà. Masolo ya lelo eza masolo ya retour ya train urbain eza pe relativement na embouteillage na ville ya Kinshasa. Train urbain zongi Changu centre-ville, Kasangulu Kinshasa, Matadi Kinshasa pour l'instant ils ont nous pour la marchandise. Mais en tout cas d'ici là bah on va locomotive comment va réparer pour les aliawa. Comme ça, Matadi Kinshasa, ils ont pépélé n'engezalaki. Et puis 2 ans après, manque y a bonne foi. 2 ans, batrenyo se vandaki et ça l'a raté. Et puis bana mboka pa congolais musu batongi bandako déjà na barayi. Donc ba osala musala ya ko nettoyer, ko buka ba palais, Kinsuka centre-ville, ils appellent Kozonga. Voilà. Et comme ça, les Congolais pour la méthode d'embouteillage. Entre-temps, de l'autre côté, saute mouton peu, ils ont salama, et comme ça, que Kinshasa est comme un peu libéré dans Banzela quoi. 555 000 $ disparus. Bernard Biando, cité, Batanguier, la ministre, lié na affaire humanitaire, ba pesi mbongo wana akende ko assister ba déplacer ba victime ya ba trouble to salama na Minembwe na Fizi. Il semblerait que ministre wana azui mbongo akipesa na pa ba kambiste. Ce qui va changer à son ba franc, ce qui peut avoir ba bénéfice. Et puis mbongo wana porté disparu. J'ai dit oyo ministre babengisa qui est déjà dans ANER après ça ba éclaircissement donc il était mis en examen. Voilà. Gouvernement ba touche à souka etikali parce que ba salaki système il y a ba 3 noms pour ba ça mokonza mboka atala ceux qui ba proposer qui bango ceux qui bango c'est bon ceux qui bango entre les deux au batikali chef de l'état au la choix parce que c'est lui qui engage le pays. Voilà. Tous la touche on ici là certainement lundi gouvernement et on a déjà libanda. Alors concernant les messages du premier ministre ninga lobaki qui a nous peut faire rapport na kingakati et ningisi mokili et ningisi diaspora balobi qui va te diriger madame Balé. Moi je dirais passez-moi les termes et qu'on a peut-être inconscience il y a premier ministre parce que soyez batté qui il est Aza déjà Mukonzi a sénateur il est le chef du gouvernement. Ce qui sénateur Adali chef naé il y a comment dirais-je kuna na FCC na bango autorité morale
Mais il est Azali Kolo, il y a autorité morale. Azali chef du gouvernement. Il vient après le chef de l'État. Il peut ou ne pas aller. Peut-être qu'il y a battu à Zanan. Quand il y a un mikiliti. Quand moi, si Nabiso est baraté aux Zanan et à un mikiliti. Si on quitte Awa, on est aux Zanan. On Zanan passe à Rocha Biloko. On Zanan passe à Rocha Mituka. Alors, jour, le Premier ministre se rendre compte qui il est. Je crois que Biloko a négocié la malais. Parce que déjà, la dernière réunion de la Guinée Kingakati, c'est déjà un message. Donc, jour on se rendre compte qui il est. Voilà. Sans plus tarder, si je parle le même langage avec Papa Na on monte. Lui, c'est Mike Luzoladio. Toujours fidèle au poste. Regardez ce qui a été le reportage de Papi Kamwasi, la gare centrale, il y a Kinshasa, Botala comment, train, et là on s'est préparé, et Beta Kasangolo Kinshasa, donc, train urbain et Zongi Yasolo. Mike Luzoladio. Tindika Baum. Voilà, bomba, mabe, Ozali Bongo Tindika TV depuis Kinshasa. Awa li solo Zali Bongo basolo ya misala ya mokonzi ya mboka. Malembe. Donc baki bat bomesana, eza facile pété. Mboka oye kufi durant 50 ans. Mokolomoko ezali facilité que eza impossible que ebongama. Mais à la gare centrale. Donc, gare centrale, les alliés gare liée à la gare, il y a train. Alors, donc, gare, il y a Onatra. Et le lot, nous avons sabino que train, katanaki urbaine. Donc, train, les alliés sont à mon côté, mais train et zongi na masolo. Dans un côté, malé, na caméra, dans la gare centrale. Fachi, béton à béton. Le lot, train, bosanaki. Kasangou, le commerce, na mituka. Malamoko peut pas prier dans le matin. Mais cette fois-ci, train au Bosana qui train zongi. Ngawana tindika na katisa na koti sikoyo. Na kati ya gare centrale, donc na kati ya Onatra, en plein centre-ville. Son Excellence ministre de tutelle à Outi Awa, mais tindika comme un mois de retard, rien n'empêche que tout ça la vidéo, tout Sabino réellement, Tozali bel et bien à gare centrale, Botala boni. Déjà moni manifestation aussi là excellence à Outiko Kende mais tindika ko la tête na ndenge na ye akombi pe bomona quand même déjà donc voilà ba signe zo la secrétaire na gare centrale yango donc na en plein ville à Kinshasa donc en plein centre ville. Au coup de l'autre côté, c'est Hôtel Béatrice, c'est le chef de l'État m'a confirmé qui est. Nous allons rappeler que image au Batalaka, tant que qui logé à la confirmation na compte à CNI et ça la awa, tu vas gagner Mike Kalambai. Donc voilà, on est dans la moi parenthèse na fongoli na kangi. Voilà, train déjà yango yo, bozomo na bazo bongisa malé mais donc train urbain et bandi lelo en tout cas bato kenja Kasangulu. Pour moi, donc cérémonie et outre les cas, on a commis en retard en titre de rappel. Donc ministre a outil déjà Awa. Cérémonie à inauguration, on a remise en service des infrastructures et équipements donc réhabilités. Donc relativement na train. Ok. Na bandi périple nangai. Bozomo a déjà fachi béton à béton. Bato bachaki tembe. Mais bon, tembe pena mutute. Et ça pose que les esclaves ya peuple. Objectif na ezali population SCP là, population vraiment à mon aya solo azana mokonzi ya mboka ou azana souci ya kozongisa vraiment mboka na rail. Et voilà ba rail pe yangoyo
Congo eza nango likambo ya tembete mais bato ko sepela na bango lelo bazo kende Casamar na Kazangulu bazo kende déjà na moni bazo soma ba billet on est quand même ko répandre en attendant makamwa soloya tout le monde appelle makamwa danger mais il faut déjà ko féliciter retour donc il y a train Kasangulu très bientôt train ils ont que zo nga pe ba changu bana changu ne ba ya na train très bientôt bazo zonga na bango ne ba ya ka ko ta changu ti na centre ville ba ya ba cop kala mingi te masolo so isa ko zonga nango mais déjà bana Kasangulu le bazo kende et rataka kututé donc merci déjà à Jean-Michel et Lokio Jean-Michel oyo famille ndenge nini bokenda poto bino nyonso bokanga porte Mama Christine Mpinda Christine ba mama na biso ya MDCC. Merci également na mama tobengi Anto Kayembe Anto ba mama ya Paris ba mama ya Fachi oyo tumboli bango tumboli penda Fachi ye moko. Bientôt baction na bango zo bandana Kinshasa beaucoup vivre ba mama ya MDCC ba mama ya diaspora congolaise pour le changement. Train yango yo eza ko kendelelo Casamar Kasangulu soki nazala ki prêt na petit tour mais bon prochainement on va voyager dans train te visiter hein, ensemble na bino nzela ya train. Mais bana ya Chango déjà équipe ya Onatra bana nzela bado préparer nzela parce que boyebi kisasati bato balingi kotonga banda ko place batonga raté yango toyebi sa Fachi eza makambo ya changement de mentalité faut ko beta 7 na makambo wana donc bato faut ba changer mentalité ndeko da passager on doit voyager ah moi question on répondre nga moi mutuna moko relativement par na ndenge train zongi est-ce que ça confirme que train pénal est là ils ont que Kasangulu message de personnes partout que train vraiment donc il va n'aller trop presque il en a quelques mois pour le coup bah zongi c'est en gros tu limite que 4 tous cause c'est la Guinée bon matériel il y a bien peut-être avec des locomotives deux locomotives 2 c'est 1 2 c'est 1 2 c'est 1 qui là au quoi il là et baby bah du ma pièce parce que ne va renforcer la 2 c'est pourquoi va relancer le quoi mais le quoi le locomotive moko faut te biter ndenge to rouler la locomotive moko et c'est qu'il va conduire là tout pour la locomotive c'est ya comme ça mon sera pendant donc on avait très bien. OK message hein on a vu que c'est vrai gouvernement n'est limité actuellement présidence de la République n'est ça la makamonionso voilà il y a on a vu message ko lancé na chef de l'état na minute années. Non vraiment Adam tout le monde peut-être qu'il y a congolais tout d'abord. Et en plus, donc, tout ça va congolais, d'abord, ma beaucoup naïe. Donc, tout le monde peut dire que nos visions naïe, là, bien, malgré ma calamité, mais qui va taper, mais va d'autres, vous mettez là tout. Donc, à bouter, peut-être, à Boucagnos, voilà. Ok. Alors, voyager à Kasangulu combien? Kasangulu, tu vois qu'il y a deux axes. Tu as un axe qui est moins de 500 fois, c'est au Kasangulu 1000 fois. Donc, le long de Kasangulu 1000 francs, kaka. Moi, cher, voilà, 1000 fois, pas mal. Le long qui s'assati, n'a pas qu'on voit Kasangulu 1000 fois. Bon, alors Matadi, vous avez la locomotive, monsieur ya. Bon, Matadi, vraiment, biso tu vois ça la train urbain, bah Matadi bah ali, mais bango bah ticket dans la salle de pas classe, première classe, deuxième classe, puis classe de luxe. Ça depuis 4 ans, et 4 ans de ils ont été. La thème mais d'ici là, vraiment tu vois que Calamine était on peut relancer. Donc Kasangulu dali na cadre ya train urbain. Donc dans la cadre train urbain. Ça qui nous avons connaît ba fufu et donc ne Kasangulu. Et là, partager et donc il était Kasangulu. Ça n'est pas mon tout na gare là, il y a qui t'a acquitté. Mais tu vois là, il est Senga, Kasangulu, bazongi ça c'est bien, mais très pendant ma casse. Donc grande ligne machine. Il faut faire tout machine et la réhabiliter puisque voie là pendant donc qui te retrouve donc ça pendant machine pour que la pendant des populations là pendant min coller cadre oya matete oyo. C'est ça qu'on appelle coller futaka. Qu'est-ce que il faut fait l'état donc le coller que Kasangulu na ticket 5 moko 1000 fois. C'est qui talanzela awa na kulungwati awati kimwenza 500 fois. Merci. Est-ce que message au pesa la bande on a besoin diaspora ba otala na monde entier au bazana mboka bapaya. Ouais, bah diaspora na biso te bi ke biso tika biso ke na mwa kala
biso to bandi kona bino bobo tala biso te vraiment boya ko soutenir biso mboka na bino nde yango boya vraiment biso to bandi ba congolais moi ba passe ezali mais boya to moi to bika bino kuna poti moi ba tala ba sekuru bana kuna biso ko to konda mais toi motema ya lilo kwa Félix Aleki yebe dans espoir penda yango wana. OK, Borlongwa air nini train comme air nini na Kasangulu. To longwa na 16h40. Donc normalement 17 18h 19h moins to da ya Kasangulu. Merci beaucoup. Merci papa. Bon, on est tindika ils a kotongo te na pesi bambote belé na président Nico Business mokonzi ami tuko ya cher mais na moins cher na Katanga à Paris na minute tout sur la bouée donc Nico Business na mikili ils a ndenge wana quoi donc na ko saluer na JP Katanga hein donc Katanga bango tu baza kuna quoi JP Katanga ou JP Kananga bon entre les deux JP Katanga ou JP Kananga so Kananga na Katanga baza pozo kama banga bino tout donc mais mingi donc na cadre ya famille hein donc famille ya président Nico Business bozo tala biso live hein on est live donc tindika to la ba koli bomo na ndenge quelques sacs déjà ils ont matana train donc train urbain ils ont kende Kasangulu na moni ba voiture on est appelé classe hein donc na ba rideau kitoko donc certainement c'est climatisé parce que sur climatisation ils ont été au bateau ça la daichu na katia donc certainement c'est climatisé dans mon donc pepele train zo longwa lelo hein ba pesi bino air on a visité muke ba sac ensemble na bino on a ba train donc ba voiture ya kala et ça daichu mais rien n'empêche ba réhabiliter ngo moi tol pour na kinto na ba grand tolier soka ba locomotive ya bien yé ils ont pas dans na misala nango pour l'intérêt de la population bana poto diaspora ba sali critique na émission na sali na fumu sabata ngana za très poli moi na mokonga da ka poli tu me ko expliquer ningi makambo elekaki o badaki choqué on a nga simple tu ebi ke biso moko ko simba te fu bino bozala quoi donc bo esquisser ba monaki na choqué bango balimbisa voilà ba koli yango yo ezokene ba côté kuno masango pena ya Kasai hein o masango ya jaune outil certainement na libongo ezokota na train ezokende Kasangulu kaka ndenge makambo ezalaka voilà donc lelo déjà train ezolongwa ezokende Kazas na moni ndile bande ko voyager bazokota dans les malem bazoyaka pour ko voyager donc voilà là qui est de l'autre côté hein tout à la peine na elle voilà non biso toza bato yo yebi toza bato yo to ba kolo ba masolo to yende po train oyo kaki train et bandi lelo non tozolo ba boye train et bandi donc kutunde tozolo ba boye bomoni bino moko inauguration tout donc lelo train et longwe awezo kende Kasangulu donc premier tour de ce qui riflar ezo ya kozonga po ya kozwa bato po emema baona Kasangulu. Alors pourquoi durant 2 ans ma stoppe pas train et ça la raté et quoi ça la cause nini pour non yo mo monite ezalaki gestion papa omoni mo pepo yo ye eza mo pepe ya sika mukonzi na biso Félix Tshisekedi Tshilombo aza muto aza na ba vision ya kusakana te ye alingi ke likambo etali transport batu ko finana ndenge pena ndongo tozomona mutu po alongwa kaka banda wana gara ko mati Kasangulu fois ça la soki combien de jours mais à 4 ans na mukusi ndazo zongo sa ba train ndo moni gestion ala ki mabe siko moni ke mukonjo aye ya sika Félix Tshisekedi Tshilombo amuta vision o kutu bozo mona za be champion ba train ko ya ba train o ya somo pesina ne champion po siko makambo banda donc lelo nde bandi nde bino bana kin bo bukana te bo ya train et bandi déjà na 500 francs oketi Kasangulu mutako sote train et bandi. OK. Alors, mais bon, que train yaki na Katanga, et ba touriste, et ya fachite. Mutako sabino te. Omoni train Katanga wana. Train ye nazo sabino maseke zate.
mwana do mokonzi na biso mboka oyo azana ba vision mystique ba train ko ya mystique nazo yebisa bino ezala wa olobato ya katanga wana eza ba train ya solo pena eye ba train ya solo eye bana kin ba train eye bolanda ka makampa pamba te ka train eye nde to loba wato wana kata gare bino bo mona ba train eye train pe bandi lelo 500 francs mutako sabino te donc ma solo e bandi kala te bo mona ya kasangule bandi rifle bandi kala te pena no ba bongisa na ba train no bo moni ba buki mututu oyebi ko tonga na nzela ya leta ozwanda kono tana ra ya train buku longwa na nzela train ya masina kala te zo banda aéroport zo banda matete zo banda kintsuka pe zo banda donc jeza te bo mona mikola kati transport ko zala pepele oyo bo mona ba mbutu ata ba saute muto lisusu eko banda bo mona pepele makame ko zala kitoko na kata kin boza calme. Donc, qui m'a eu un embouteillage, on vient au train à partir de l'aéroport, Pepeleti, centre-ville. Yango wana donc soko lingo qui m'a embouteillage banakin. Banda aéroport. Train et kozala banda aéroport 500 francs quand on a joué non c'est la publicité pour on a traité. Mais là on a sabino banakin banda aéroport lingo qui m'a embouteillage, joie train 10 minutes au komi ou 20 minutes. Au komi na oka na gare, au kiti, au yeno na ville, au salima kamna yo, au zongi. Au zuipe, on n'a pas quoi pe, au yé, au zuitre na yo, au zongi na yo. Donc makamu ya makele le web embouteillage aux asoute. Boko remarquer, Mikola kate embouteillage à bout, Pia, nakin. Merci beaucoup. Merci papa. Ok, nazala kout na boule na zonga ndaku. Banakin mais nazo kende kasangulu siko tellement lengeleki nazo kota nazo kende train siko ndebo moni siko na kota na betaka tour kasangulu na koma na kasangulu na obenga mama na yako beta tour na kasangulu po na pesa gu ya train e bandi do yango bo moni train bo mona train yango e bandi nazo kende kota siko na kende kota siko po na beta moi tour na kasangulu 500 francs na kenda ngai. Bon voyage. Bon merci. Vous comprenez, hein? Bye. Voilà, merci Jetou Ntumba, Maman Ntumba, Jetou Kolo BJ. Yenda Simbi BJ ya MDCC Ntumba, Jetou Ntumba, Kolo BJ. Merci na Dengi Mayar, Montana Dengi Mayar. Toko souhaiter na mokonzi ya mboka na vision azanango pourquoi pas réhabiliter ba train nyonso oyo ekoma kitoko pour intérêt général pour intérêt ya République démocratique du Congo bana mboka batambola kitoko masolo ya embouteillage esila gare centrale ezo image nango et redorer vraiment image digne de son nom. Batouba qui est dans l'intérieur, Makamutu, donc train urbain, il faut ils ont vraiment pas de solution. Il y a un embouteillage, la trop, mais il y a des solutions. Il y a une musique, ils ont pembeni, fachi, béton, bien entouré, toujours dans le cadre, il y a corridor, image, il y a RDC, ils ont impossible été, ils ont kamutema lukundu, mutema mabe, manque il y a bonne foi, où il s'agit que comment expliquer durant 2 ans mobimba train et salaté na mboka loko la République démocratique du Congo mboka etonda nkita ya motindo ntuki ya ndenge nini mais inchallah nzambe asali asalaka fachine psaki bino béton tembende le cabino béton de béton ba réalisation bandi et où melate botala kaka na 6 mois ba réalisation 6 mois botala kaka bongo 5 ans et vous allez n'engenini na mboko. Ngana bino tous ensemble. Merci beaucoup. Toki na deuxième périple na biso. À suivre. Voilà, nous sommes de retour. Merci Luzolo de Mike Luzolo de fidèle au poste. Certainement reportage de sali plaisir na Kolo BJ. Kolo BJ et Zali Bongo Madame Ntumba. Jetou Ntumba na Paris ba mama ya MDCC yende Kolo BJ Kolo Finance Jetou Ntumba n'est-ce pas et ça le plaisir de maman Christine Mpinda Christine ça les confusion voilà donc c'est Christine
Mpinda Christine. Toujours na MDCC. Et Sali, n'est-ce pas plaisir? Na maman Anto Kayembe. Kayembe Anto. Bango Badami Nganga. Toujours na Paris. Na cadre MDCC. Et Sali, n'est-ce pas plaisir? Na Michel, Jean, Michel, Lokio. On n'aime pas l'Europe comme ça. Balingaka poto boyete Jean-Michel Lokio. Famille Mobima Bokena poto bokangi porte na Kinshasa. Voilà. À part ça, tu remets à solo. Il y a béton. Et ça qui vient béton dans les réalités. Fati béton, béton à béton. Avenue Bokassa. Avenue du commerce. Et Bebaki, la ville de Kinshasa. Na misu ya bakabiliste bazomona mandenge Bokassa et Beba solo bazobwaka nyonso badoti. Mais 6 mois oyo ya Fachi azako bunda mboga oyo dalaki détruit durant 50 ans. Fachi alobi akosala oyo akoyi kosala na ba moyen akozwa pour l'intérêt général. Et bon mon asikoyo, pourquoi va bien dans Fachi béton? Réellement béton est à béton. Il y a ce qui vient une émission de la pragmatique, mais c'est dans le moyen belé ba déplacement tout ça pour réaliser ba émission du genre. Avec la complicité de Mike Luzola de Fidèle au Poste, Papa on monte, Fitir Messi à Congo. Voilà, chers internautes, ce que vous avez Fachi, béton, c'est relativement à boulot. Ah, vous savez ça là. Ma béton de l'équipe parce que Banzele, Bele Salamaka Nangope, et Banzela Ango Suka Suka, et Bukanaki, et Simbakate et Bebaka. Et sur ce, Fachi a une idéologie à Sika. Atika empreinte, la vraie vidéo, c'est-à-dire béton de. Dans la veine du commerce, à venir au besoin de bâti pour Kassakuna Nyonso. Nous avons un reportage spécial. Nous avons un du commerce. Si et si Kanzela et Bongi, bon, na béton, nous avons réfléchir. À regrouper sa facture na mutuna na bakanisi na ye. Pour coûter combien par rapport à ya travaux et salami. Pour la qualité à musala na niveau ya coût ya boulot. Nous avons réfléchir à mona nani à la bolingo. Il y a pour redorer l'image. Que les images parlent d'elles-mêmes. A tout de suite. Béton si vous avez fait béton, il y a une solution. Donc béton voilà. Au librairie Saint-Paul, au Baébi, Banakin, librairie Saint-Paul, il y a Kala, donc bah livre, tout ça. Il y a comme une librairie Pauline. Voilà donc féminin à Paul. Tokoseka na Burkumes a commune à Gombe na bakolo zande pour na propriété ya nzela okonza mboka sali na e béton
mais faut battre pe soin nango ko kombola ko tchaka mai po nzela izala kitoko makasi. Donc voilà. Donc mokonza sali parna e gouverneur à ville à Kinshasa, bourgmestre à commune ya Gombe. Faut faire ma soin ya nzela oyo po e oume la paix. C'est ça. Tozobeta c'était pour un entretien bourgmestre la commune à Gombe, ba responsable ya grand marché, tu vas prendre soin na musala oyo mokonza mboka asalis. Voilà. Parce que la commune Simboka Mouké, on dirait que on a un parking. Bon, voilà, tout le monde du commerce, tout côté Bokas, Botala. Béton à béton, béton à béton. Tous les cas. Awa nyonso ezalaki impraticable olekate solo poubelle salité fulu bamai efanda. O batalaka ba image na salaka première ville morte ya Fachi. Bomona ngalekaka ti koto. Entretien. L'air yango yo nazobeta mbela. Bokonza mboka asali musala na ye. Mais entretien et comme peut musala batu mususu. Faut suivre ça là. Ce qui c'est le leke belé, basalité mateli, béton, lobby bat barolela lisusu. Mbongo ebele ekei na misala oyo. Mbongo ebele. Awa nyonso ezalaki impraticable. Donc nzela ezalaki te poto salité. Entretien ba bourgmestre administrateur ya Zandu ngonga yangoyo awa tout donc bokasa yangoyo ezalaki impraticable. Mwana ya batu ya mama Marte asali musala na ye oyo etikali makambo soin etali ete eza musala ya babourgmestre na bakonzi ya bawenze balandela nzela chaussée ezala propre ndenge na moneli kota Zandu kuna foko benda matoi. Donc rapport déjà donc ne pona administrateur ya Zandu wana edo simba te kote wana musala munene salami mais bopeto edo senga suivi makasi. Dengi Mayar Montana Dengi Mayar ozokotala tindika live. Jean-Michel Lokio Jean-Michel branché ba mama ya MDCC mama Christine Pinda
Maman Jetun Tumba, maman Antoka Yembe. Vous avez la tindika tindika. Vous avez Bokassa. Mais ça va pas continuer. Maintenant, vous avez Bissabino, Fachi Béton. Mais propriété suivi. Ba bourgmestre, ba chef abazan, il faut que ça la suivi pour la propriété. Sinon, tu reçois boye. Bozomona. Voilà, Bokassa Kabamba. Ah wa pezala ki okolekate. Nzela ezala kite. Ba taxi bon marché va que na Kasai. Voilà Fachi. Déjà nzela yango comme pepele tikuna. Pepele. Soko kebo direct bon marché. Todo ko ba se kokoba. Kabambar Bokassa yango. Toda kotambola. Béton na béton. Ba travaux pe eza ko continuer. Eza te ko ba travaux ici la kité. On a fait 100 jours, ça va être go. Donc, bandeline ya makam. Nanu esu quitté. Ba travaux, ils ont recoba, c'est recoba. Voilà. Ok, bien. Est-ce que vous avez ça qui est émission la plus pragmatique, parce que ça demande des moyens. Il y a moi vous avez l'émission sans que vous avez la vidéo. Je vous promets cette semaine, Inch'Allah, vous pouvez avoir tout dans Kasamou, dans le train, vous allez vraiment réellement train zongi. On voit na pourquoi c'est une première vidéo pour tout dans le train. Si na Kasamou, on a la confirmation. Et pour qui est dans lobby, calamité, train Peso Zonga ya Matadi. Na ba nzela mususu ya train pompage centre-ville kitamo via kitamo magasin oyo suppose ida koboka matulu yangoyo bamai oyo donc bourgmestre voilà bourgmestre atala déjà ba ndenge bamai oyo dovanda awa koya ko bebisa chaussée. Donc vraiment bourgmestre il faut alandela biloko mama ya boyebi et ko exposer ba mama donc bourgmestre commune à Kinshasa boye elengité donc sikida yango zo ben bateka matungulu tout ça yango de l'autre côté au aéroport donc est-ce que tu voyages qui de outil et peut-être tomatela qui est à l'aéroport voilà ala moni bazo na ba sanité donc boye ndeto za ko senga et salama zo mona boye ndeto za ko senga voilà périple de continuer je crois que comme na suka ya Bokassa Bokassa yango esuki. Je vous avais promis que Bokomona Bokassa et Suki Awa Misala Oyo Mokonzi Asali par rapport à l'Ingézala qui avant Misala et Monani. Voilà, merci. Je crois que l'année émission m'a dit début jusqu'à la fin. Comment vidéo n'a préparé qui pour Nabino plus pragmatique sur terrain, dengue train zongi, dengue Misala ya béton, ya chef de l'État Fachi et là au Salama. Tu ça plus que ça, tu as toujours parce que ça demande aussi des moyens, des déplacements et tout. Mais en tout cas, tu as la macasse pour toujours servir. Mais entre-temps, déjà, numéro dans la ya banque, donc il y a compte dans la bancaire, il y a PPI. Tu peux savoir Mikolezoya, comment tu as déjà moi et donc pour préparer émetteur dans la ya PPI. Donc ce qui côté IDP c'est tardé. Ils ont toujours l'intérêt à peuple pour le soutenir chef de l'État et pourquoi pas UDPS. Voilà. Bolani Binonionso et surtout le remartelé comme il y a arrestation. Voilà. Interpellation du ministre. Est-ce que Bino Bossibo Yoka va interpeller le ministre?
na régime nini ba ministre ba bendaka la bango ba likonda ba sala ba détournement ba tambulaka awa pepele ya metolo mais na régime ya Faci oh ba d'autres la changement soki ya ndenge nini et bandi déjà donc ministre ba interpeller na aner pour na makambo ya bana ya ba déplacer kuna na Minembwe mbongo ebungi mbongo ekeipa ba kambiste azo mwana te comment yo ministre peut sa mbongo na bureau d'échange c'est fini na ba histoire wana ba pata pune wana ko sala na ba régime elekiao avec Faci pour sentir bon banga tata ba kopo musu ba zonga kata gouvernement tika zonga ozana idéologie ya Faci te na libanda ya vision ya Faci ba ko interpeller yo OK côté okende déjà prison makala ba ko réhabiliter ngo e ko sala na pona ba cadre bato ba benga ba kuluna en cravate ba ozala kuna soki ba kangama te ba ko kangama et bandi. Merci botali émission ya tindika avec Papi Kamwasi Mende ya Faci nalinganga bato lamuka nalinganga bato pour ba congolais mais na ebisaka bino que lamuka c'est déjà mort et enterré bon c'est un slogan pour vivre ngo donc lamuka c'est vraiment mort et enterré. Frère Martin a commencé à makamunaye na Kanluka kuna izaki malamuka te Katumbi Moïse Katumbi pas commencé là oya ye na ndenge na ya bani makamuna a préparé pour 2023 na ndenge na ye ils ont malamuka te les autres na évité bon dit rappelle moi muké donc la muka c'est déjà mort et enterré, il faut oublier ça. Voilà, merci na Michel Lokio Jean-Michel Lokio, on n'aime pas l'Europe comme ça. Jean-Michel Dengi Mayar monta dans Kaka Dengi, merci Dengi Mayar. Merci na Isabelle Moulolo Isabelle Ozoyo Kanate et le côté signe de vie exacté. Voilà, on s'est préparé certainement pour ça la route ensemble dans chef de l'État pour le lancement il y a Inga 3 pour la solution à courant na Congo central. Bana ya Manterne, bana Matadi, bana Kinzau, bana ya Songololo, Kimpese, Lukala, Mbanzangungu, Kisantu, Madimba, Luila, Sonabata, Kasangulu. Tobong saka Mandalala, Mokonzi mboka za koya azo kita na Congo central. Bana ya Nkamba, Boyebi, banda Mobutu tilelo mbasela bino prince azate to benga prince ou chaussée. Faci cheli bango béton. Nzela o esilisa bato esilisa bagimbangiste. Béton et koti kuna. Faci. Bana Nkamba na nzela Mandalala kuyamba Mokonzi mboka azo kita na Congo central. Certainement tindika a kozala na kata équipe. Voilà, totika la soudé pour l'intérêt général. Ngana bino tukutani très prochainement parce que tout le gouvernement sauf imprévu c'est déjà lundi et c'est probable que le gouvernement est déjà dans Libanda. Merci na Mike Luzola Dio papa na on monte fidèle au poste avec la caméra, yemoko na régie finale, yemoko na montage. Merci beaucoup et à la prochaine occasion.